Sur votre chaîne Kouli Média Télévision et avec Maman Françoise Vita et Azali vraiment la DG et l'autre Azali wana pour la couper bino basang malam bobi que histoire Azali qui histoire ya pasi makasi ou to bandaki bango juste to bandaki na yango juste avoir na Kouli Média Télévision to mela ki bino sango ya mawape ya pasi o etika ki bandeko na biso mapasa mibale o batumba maki na Congo central dit ya ba incompréhension et ya ba bango na bandeko wana bomoni batumba maki to kita kaka juste na sima caméra de maweja couper c'est une image na famille oyo tokitaki lisusu pona kolakisa bino ici ko bango ba bomaki lelo oyo tokiti Congo central bomo ilongi kani de lema weja pesi ba image kitoko bonda na cérémonie ske bandaki tokiti Kinshasa tokei cimetière bino wa komona tokoloba mingi te parce que to lobaka ke déjà ba image na biso elobaka mingi koleka biso tokosenga bino bo tala ba image na bino bo partager yango bo aimer to lobaka mingi ke e ba remarque na bino yango de blé na biso ya mikolonio surtout bolanda. Mbote ndeko mbote comment on a c'était la moi quand ça artiste et musicien ya Congo central précisément na Matadi tout ça na ba gouverneur na ba général police eza pona ebembe ya ba jimo oyo ba bomaki na Kinzao balo ezo kikisasa ezo ya awa na tongo oyo après ekikisasa loka biso za ba musicien naza musicien Matadi to apena musicien outi Belgique kaka MG outi Belgique pona makambo ko aza mina biso yango MG c'est quelque chose à parler. Bonjour français. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle MG de General. Vous êtes venu de... Je viens de Belgique. Voilà. La présence ici à Matadi, c'est pourquoi réellement? Pour moi, c'est très important pour les jumeaux que je suis venu ici, pour rendre hommage. Donc, respecter ma corps. Parce que qui n'est qu'on engaille. Tu vois, c'est mes amis. Donc, on est là ici avec maman. Donc voilà quoi, donc c'est ça passé. Les jours où vous avez entendu les décès, la façon dont ils étaient brûlés, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Ça fait mal, hein. J'ai tenu, parce que j'étais en Belgique, ça faisait très mal. Donc pour cela, on a un moment décidé que voilà, Toye Awa, pour leur rendre hommage parce que ce sont mes frères. Donc voilà quoi, donc mes condoléances sont comme mes frères. Donc Naye Awa. Pour les gens qui sont arrêtés, qui ont commis cet ignoble assassinat, que dites-vous pour eux? Les gens qui ont assassiné, qui restent en prison, hein, parce que voilà, ils vont rester là-bas, ils ne vont pas sortir, comme je dis toujours. Donc voilà, ce sont des méchants, les gens sont très méchants, donc ils n'ont pas respecté ça, tu vois. Donc c'est bizarre, bon carré c'est bizarre. Donc voilà, comme il y a toujours Bounaka, c'est moi, tu vois. Donc voilà, quand je suis venu avec ma maman ici, EV Trans. Maman Beauté, un mot par rapport au jumeau. Je suis émue. Très émue. Vos enfants. Ça fait mal. J'ai pas les mots à dire. Nous sommes venus trop loin pour rendre hommage. Des jumeaux qui sont décédés.
C'était une mort tragique. On n'attendait pas ça. C'était encore très jeune. Ils étaient très jeunes, 29 ans. Ce sont des artistes comme mon fils. Vous voyez, on n'a pas dormi. Vous êtes venu de Belgique? Ils sont venus de Belgique pour rendre hommage parce que mon fils est un artiste. Et ils étaient ses amis. Que dites-vous aux gens qui sont arrêtés, qui sont entre les mains de la police? Quelques gens qui sont arrêtés, mais pas tous. Les auteurs des crimes ne sont pas arrêtés. Ils sont encore là, ils sont en train de promener. Ça fait déjà 1 mois, les jumeaux sont décédés. Ils sont venus chercher leur corps. Bon, voilà, nous sommes là. Demain, c'est samedi, c'est la soirée de rendre hommage. Ici au Pablo Patimoul. Nous sommes ici pour lui donner dernier hommage aussi pour qu'il parte à Kinshasa. Et voilà, donc je manque le mot, j'ai trop mal. Comprenez, maman a très émotionnée. Bazaba ami ya mwana na yo aza pe musicien. Awa tozana 24 beaucoup mona ba jeep gouverneur azawa ba konza la police bazali. Donc la cortège et les Kinzamvo étaient place pour la exhumation pour être au même accord et qu'il n'y a qui ça ndeko za musicien sangoana tango comme la kibino awa na matadi oyokaki ya mondeki ni sala ki oboni sala bena passe makasi tala baza ba petit na biso za na bango bagena wana ba cop po ba luka kuna alors o sala mi kuna baza esali passe fort donc et puis ce qui m'a bien à Tamboga ou à Matadi. Alors biso artiste à de vendre de vite. Mon colango faut les hommage à ma carte de Minzembo pour na bango tous un conseil lobby sur les kekin tous à peine à qui na ba image en photo les ba Caribou na ba B1 na ba ni na ba RTG pour na image wana pour te présenter pe bana mokili ba yo biso place ma mo salimi biso place to zalaka. Mais image ma bebo teki na Congo central na kimba mo banga Kinzamvo te ba mo banga Matadi. Biso siko Matadi na Kinzamvo déjà mon côté. Kinzamvo biso pe Matadi zo banga pe Kinzamvo. Mais siko logo la eza tant bo ba criminel bazara partout hein. Attends kimba criminel bazara mais o ba sali ba criminel wana donc place bazara ba kangi ba vanda bena kuna. Pour ezo finisi Congo central. Mais bana mikilinyo pas bozali Congo central eza yango te sel marambo wana mais place secteur moko boye. Mo ba bandi bazara partout peut-être qu'est-ce qui est arrivé. Mais nous avons payé mon kimé sur l'artiste de Salinzembo hommage to beta pe conseil hommage mais bana kisasa boza Congo central ma bete za akuta ki na faux pas donc il faut pas yango de sali bongo donc yango tout ça na ba gouverneur tala ka place sur na ba gouverneur na ba police ba mi konje belé sur artiste za ngana za awa na MJ de Bruxelles na maman na biso Hervé Trans de tout ça d'hôtel to za comme à banda 4h du matin et on tout ça merci. Maman mbote na yo? Mbote. Kombo na yo libozali nani po vandi wapi? Kombo na mama Gode. Bana na bakomaki bana na ngai ana na Matadi. Na fandaki na bango bien, na yebelaki bango likambo ka mabete. Ve même ko bazo voyager. Ba ko laka ngai. Ba yebisinga ke mama tokei, soma biloko. Tokozonga dans 2 jours. Ba tiko laka nga bana wana. Après 3 jours, quand place na teka wana to bana fana bango na yeko ba place ba lupango wana mususu wana garçon mwaza wana yambi téléphone azo so wana ya lobio ba mapasa moko boye bazaka pa na bino ipare ba tonga na yoka na tuni nini alabi te merzela après yeko bisango ba mapasa ba bisinga ke batumbi bango na Kinzao mais to za isir teke bango par après to yeko benga susu garçon abenga ki bango na téléphone eleki a confirmé que eza ba mapasa ba jeune garçon ya quartier ka ba sensibiliser ba mwambongo ba zui transport ti Kinzao tant ba komi kuna boye ba ke kuta ba yebisi bango soki eza bango bokunda bango te tozoya ba longa ki ba komi kuna ba 10h ba ke kuta si ba kundi bango déjà ba komi ti place ba kunda ki bango ba komi ti place ba tumba ki bango si ba yako zonga ti ba 18 avec confirmer que ba mapasa na ba tumbi les derniers hommage na bango ba oké kuna bona Kisasa ni nekolo ba sinon na bato yo ba kangi o baza na prison awa na Matadi
o bakangi bango pona liwa ya mwana na leta sala musala na ye bana wana baza ba miyibi te to fana na bango to yebi bango likamoko ba miyibi te mais bango bakomi kuna bakangi bango ba miyibi bomi bango li batika bango kana ko bomana to mona ta ba corps na bango boye batumbi bango. En tout cas leta sala justice na nzambe na likolo azo sala justice a bana oyo awa pe leta na se asala justice a bana oyo. wana bandeko bokolanda bandeko ba ami ba famille bakolela ya bango Jim Black ba mapaso batu bagina kinzamvu ete basili kotika biso oyo ezali ba dernier hommage koleka awa na Matadi na Kisasa pe bakozela wana ezala gouverneur atu batu wana nde mutu akopesa auti na lipaso ya liboso akoya pe kopesa dernier hommage na lipaso mosusu. Le gouverneur Matubona et l'ongona ba autorité militaire pe ba autorité mosusu ba kopesa hommage à suka na ba mapasa oyo batiki biso toko rappelle bino ke ebembe wuti kinzamvwete eko kende bongo na Kisasa. Voilà. Pour la cérémonie à Matadi et Kosuka Awa, je vois que le gouverneur Asili Bongo Kosalabade no hommage naye na monia ko kende pe biso to ko continuer pour na Kisasa.
ezosala biso pasi mingi po likambo oyo esalami na Congo Central. Ezali eloko biso nyonso na province nyonso tozali kokondane. Tozali kokondane, tozokamwa eloko nini oyo koyaki na kozongela te po ezosala pasi na motema. Bandeko ya bajimbo na biso oyo bakitaki na Congo Central. Na banza tosali na bango au moins 2 semaines. Depuis likambo ya kweya tosali na bango butu moi tosolola ko expliquer parce que batu mosusu ndenge ya koloba ezalaki mabe. Tolobaki te Congo Central ezali République démocratique du Congo. Ezali mboka ya biso nyonso. Soki tozwika ye totanga banane baza kuna tokokamwa parce que tokoma biso na biso tozalaka po. Mais likambo oyo ye kokweya ezokosala biso pasi. Yango wana tobundaki toyeba tokosala nini. Na ntango famille asengi te bazwa banzoto
ya bana na biso ezonga na Kinshasa gouvernement provincial asalaki nyonso pourvu que tosala oyo ekoki tozwa banzoto oyo na Congo central eya na Kinshasa. Yango wana tobengaki ngai gouverneur abengaki ndeko na ye na province ya Kinshasa basololaki ngai mpe na ministre ya intérieur ya Kinshasa tosololaki pourvu que tobongisa programme oyo. Pour matin au Congo central, toi ce qu'il a. Il a fait ce gouvernement provincial. Merci. Moi, je m'en vais benz. Moi, je benz. Non, ça ne peut pas benz. Non, je benz. Non, je benz. Jimbe la toi ça qui dit la moi. Je benz, jimbe la toi ça qui dit la. Moi, je m'en vais na ba munom. Pode ficar de abana bet, bana ba bisa biya mu kana munom. Kwini kaba kana shinga yani bwana kayo. Njisanga pode ficar de bisa biya bana bani. Mijimiya mijiya. Njini jisanga jabo. Pode mijiya. Mani kana munom. Kwini kaba nke bana baba baba nabo. Kwini kaba ona mijiya mifiga munom. Nangegesho, nangegesho balukayo. Chimu ibe chimu. Jisa kijila. Chingamba ni kaiba mu chikonde. Sanyu pale. Chimu bwana pale. Bakuja bwana kwa wanyo. Ujumaze ukashibiju. Bana nyembele lusanzi ngambani. Ujumweze mujumwewe. Wabana banyi. Numuntu gayewo. Nemu kishoko kuroba. Nemu je mukuru wa mujulu. Chingambani. Mbulu wayi. Bati wayi. Kanu lajito. Jinu bikila. Jigala lusanzi ni jijukola. Ujumweze chintu echi. Numutangila. Abo mbolu bonji ngamba fije mukuru wayi. Chani chintu chubo chakunwambila. Jingamba baba walewo. Njimbiki. Ngamira mbula mataji wa Kongo central. Wabantu bajiba kwa chiwogo. Balo mujoi wanu chitoga ja Kinshasa. Babukulu mbulelani munomba tubechira mushaba shera bana bani. Walchana mushaba yeto. Chintu jibeji. Mbula mataji lara meji. Bakuta manje. Mibiji abana bani. Walba mbatu bambula mataji. Kama fubanyi kabijito. Mbalonga kalasa. Mijimo wa famizise. Tujine misamu yabo. Tujine mbale yabo. Bakweli chika chimwe. Njinga kule nangu. Mibiji abana bani. Ngayi mono. Yesa kijambula mataji. Yesa kijambula mataji. Kajibo justice wao. Jingambani bantu abo. Babukulu mbulila mutoka jaki onge kishimo jamu kishanse. Misase. Sigala mama. Kokoni wanu mwabuto. Mama abo ngirije. Agura yeye. Ujumaze ukashibiju bwane. Ujumaze ukashibiju. Ujumaze ukashibiju. Mutikabange. Kabanga mbuye. Kabanga mbuye. Mema kipa mwenu tatu. Mema kuna musina. Mema kipa mwenu pamunilele. Mbuyi wanyi. Kabanga wanyi. Mema musanga nenu. Nimusanga nenu kikwala. Zambi kumpesha papasanya. Kukwachila papasa mujimu. Bijimu makunia biji. Nibi sato. Nane betu wanyi. Na shokula shikana nyilusani. Mwene kabanga tinambani. Mwabuji lufumetu. Munoji wachanza. Nujibakalenga. Nujibakalenga. Kaba ya kudufanyila. Kaba ya kudufanyila. Nashabia mama mwenu. Mema mwamanya mwinyi wenu. Kanushiye. Kanushiye. Nemu bana banyi. Badi bata zelebeshe baby. Nemu bena mutumba. Nemu shire yenu. Nentatu yenu. Njigambani. Kanulaje. Uji wakulamu mema mama mwenu. Mwini kabanga nwashika yani mwachini. Nwashika yani mwachini. Nwangu fudulumu mwachini. Nenu babambe shedumu. Nwambu ini kabanga. Nwambu yi. Nibagabanga. Lelu lumu lwa indukuku. Mwini kabanga nibashara watabuchinu. Shana chini ngabula kabili bana bete. Bana bete yaba baya yabe. Bana banyi. Bana betu wanyi tasa kidilai. Tasa kidilai bana betu. Tasa kidilai bana betu. Tasa kidilai sandu weje wanyi tasa bebe she. Tasa kidilai bana betu. Yo.